en fait de société, bienvenue dans l'univers du Congossa, bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes mais surtout sans filtre. Parce que ici nous disons les choses telles qu'elles sont. Bienvenue chez votre coach que je suis. Demain Onyang Mukusi Atal, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses congosseuses 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue à vous. Mes winners, la team des invincibles, le gouvernement mal à l'aise, le gouvernement Pandi Likolo, le gouvernement Lipoa. Installez-vous confortablement, likez, commentez, partagez massivement, je dis massivement, les liens de la vidéo. Alors, pour vous expliquer mon introduction, il faut que la vidéo bomona. Il faut vraiment on a la vidéo bomona. La salutation spéciale à tous ceux qui me suivent de partout dans le monde. Notre sponsor majeur, Maman Maliane, toujours présente, toujours là avec les produits d'hygiène intime. Salutations à toi, maman. Salutations également à notre manager, le King Akaim Mobutu. Salutations au général Kelly Charleston. N'est-ce pas? Je le salue. Je salue tous ceux qui me suivent de partout dans le monde. Je salue Danono Noëlla Madinga, Madilove, le bon et fructueux futur millionnaire Jonathan Kalonji. Salutations également à maman Echel Ngoma, maman Pat MK, maman Divini Kali, ma Priscilla Yondorpe, Yankolo, Keke Keren Lula, salutations à toi BTT, Olga Zita, salutations à toi également, salutations à Ruth Mbongo, salutations à Ruth Mbongo, salutations à, j'ai salué grâce à Betty, Mayaya, mon assistante, Mifindibou, Marlène Massia, fan de demeure, ma Ordonnelle, maman Brigitte Billy, maman Régine Boukolo, salutations à toi également, Yasmine Lolo, salutations à toi, qui d'autre, Ruth Mbongo, je t'ai salué, hein, ouais, je t'ai salué, Priscilla Yonope, Yankolo également, salutations à toi, Jamila, maman Christelle de Dios, salutations à toi aussi. Bozaratemo et belé bolanaranga, lelo non pesa, batumusu sous mbote, na baksa na liste loi aton Fernando Fouti na pesi pe sumbote lelo, na pesi sumbote na mutumusu lisusu na baksa lisusu batu lisusu. Yoro la papa Jean Bertil, ngonga, papa Jean Bertil ngonga na pesi mbote. Salutations à Gina Fiocona, ok. Rélie Basix, salutations à Aurélie KL5GT, salutations à Mado Kalala 5715, ok. Alors voilà, on va continuer à saluer comme ça, n'est-ce pas, les gens. Je salue Lula, Massandra Mbenza, salutation à toi, Nancy la douce, salutation à toi, Grâce Koutsi, la salutation à toi, maman Nathalie Nana Moussibou, Maléa Kinyolongo, salutation à toi aussi. Voilà. Qui est-ce que j'ai pas salué? Al Capone, salutations à toi, Al Capone Queen. Voilà, B&L, Bonnie, salutations à toi également. J'ai salué Fan de Demeure, j'ai salué Maman Pat, Gaël Beya, salutations à toi. C'est ça, hein? Non, Gaël Bia, salutations à toi. Rodrigue Nkonda, salutations à toi. Donc, je vous ai salué tous. Hein. Je vous salue et je vous invite à liker et partager massivement le lien de la vidéo. Et on se retrouve tout juste après ce spot publicitaire. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles, testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Kotinda mbongo na facilité et combiner l'isanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis,
et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure, DEMEURE. Tango yo okosala envoi ya kotinda mbongo okofuta kaka. Zéro frais de transfert. Ndekwana akoyamba mbongo en toute quiétude à partir ya téléphone naé et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu sends. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. TapTapSend. Ah, l'équipe en haut tout quoi. Merci d'utiliser les produits Maliane, disponibles sur notre site le www.maliane.com. Règles douloureuses, myome, fibrome, trop bouché, kyste des ovaires, infertilité, n'est-ce pas? Nous avons des gels intimes pour hommes et pour femmes. Fibrome, n'est-ce pas? Tous ces produits sont disponibles. Ceinture abdominale, produit naturel disponible. www.maliane.com, mon numéro est affiché là. Téléchargez l'application TapTapSend, suivez la procédure et arrivez au niveau de code promo. Mettez le code promo demeure. TapTapSend, c'est une application de transfert d'argent pour ceux qui sont en Europe, au Canada, aux États-Unis d'Amérique. Donc voilà, vous pouvez transférer de l'argent dans tous les pays d'Afrique, République démocratique du Congo, Congo-Brazzaville, tout en utilisant le code promo demeure. Ok? N'oublions pas que Maman Daniel Sassou et Madame Sephora Kojo, Madame Daniel Sassou et Madame Sephora Kojo, la tournée africaine Osée continue. C'était une totale réussite. On attend les prochaines dates. N'est-ce pas? Donc voilà. Alors, on va commencer notre sujet d'aujourd'hui parce qu'il y a à boire et à manger. La famille. L'environnement et à comédien, moi, ça me surprend toujours. Ça m'étonne toujours au fait. Na comprendra délire ou ezara l'environnement ba comédien te. Na mitu nara ermoko ezara nini na barate ezaka envoûtement ezara nini. Au fait likambo ko zape ezana on peu sérieux. Ezana on peu na logique, mais dans la présentation, ça sent du faux. Ou encore mutasali consciemment et volontairement exprès, il y a quoi ko luka ko manipuler communauté. Pourquoi je le dis? Leader ami si obiso sotoyebi comédien humoriste à sexarabato etc. Bon la sera nanga na bio leader ami ça la raté, je suis désolé. Moi je ne l'ai jamais trouvé aussi drôle que ça. C'est pas du dénigrement, c'est un avis. Après pour ceux qui réussissent à rigoler de ces blagues, tant mieux. En tout cas, nga na yebie na mamba osala ba vidéo na wana muke asala ka ko sexarabato etc. Dernièrement Dernièrement, il est tout le temps sur Kinshasa. Les gens lui ont même dit, ah, tu descends trop à Kinshasa ces derniers temps, hein? Qu'est-ce qui se passe? Ma famille africaine, etc. Les gens l'ont dit dans les commentaires, vite fait comme ça. Bon, après, il continue ses délires, il fait ses trucs. Mais aujourd'hui, je viens vous parler, il y a un truc qui s'est passé. Il y a eu une altercation, il n'y a pas longtemps, entre leader Amissi et Sobé. Parti d'où je sais plus trop, mais je pense que dans sa vidéo, mon émission, mon sur yango, na lobé la rango awa na demeure officielle, so batba koti ba okuta likambuya, leader Amissi na la dit Sobé. Na lobé la kango awa. Bazwaka moi altercation mon boy. La dit Sobé, à l'ékaka na émission kolobake, il est passé dans une émission pour expliquer qui est vraiment leader Amissi. À cause de son attitude, à cause de son comportement, Ladi Sobé est venu exprimer son mécontentement face à ce jeune frère.
parce que bandé koloba la dit soba lingara leader ami cité azo étouffé ba jeune frère azo ko écarté il y avait des accusations comme ça qui sortaient de part et d'autre à ce sujet. La dit sobe alekaka asara émission pour na quoi ko sa version des faits na sur la personne de leader Amisi. Moi, je ne l'ai jamais côtoyé na Kinshasa. Ndenge ba comédien bazalaka ndeti ba théâtre bazalaka et tout ça ba sur théâtre toyebi ngai na côtoyé leader Amisi té. Mais ngana ba que sortie médiatique wana ya esobe et salaka ba problème. Et ça là que batumsusu bazora position pour leader Amisi, batumsusu bazora position pour esobe. Bato bazora position pour esobe raison na bango zala que balé ki ba respecter ba koloté parce que bazui succès. Pendant ce temps, bato bazora position pour leader Amisi, bango version na bango ya histoire ezala ki que ba esobe baza jaloux, il y a succès au balé ki ba comme nango lelo, il y a ba visibilité au balé ki ba comme nango lelo. Or, leader Amisi n'a pas du succès tant que tel. Aza na pe na visibilité te neti ba Jérémy Chabani baza ba osala ba gag na bango c'est pas nango te quand même to ba que parmi ba osala na secteur ya humour o baza na visibilité o ba na succès to tanga nani Jérémy Chabani to tanga peut-être ba mabidi to tanga voilà, il n'a pas le même niveau en fait, voyez-vous. Et puis ils ont dit to comparer légende Moroboé. Déjà, na parcours, article comme ça, la mieux que Sobete, na makambutu, en fait. C'est-à-dire, en tout et pour tout, et Sobe article à la calicolo par rapport à leader Amisi. Batoubaye Koloba et Sobe aza jaloux et tout ça, parce que leader Amisi va évoluer, kenda poto kala. Les gens ont sorti beaucoup d'absurdités. Alors, les Camerounais, ils ont tourné au mot Kwezwa. Mais avant de compter dans les détails, il y a les Camerounais, il y a la dit et Sobe, parce que la dit et Sobe a zongi na kata problème oyo. La di esobe azongi na kata problème oyo. Nazo tela bino vidéo ya la di esobe tango aleka ki pona ko expliquer ba problème topé comportement ya leader Amisi. Beaucoup comprendre en mieux na kata histoire oyo. Parce que moi je suis convaincu qu'il y a de la manipulation quelque part. Leader Amisi aye a na média. A sali vidéo na liandi soki liandi. Koloba que il a fait un accident domestique, a glissé comment vous appelez ça, na baignoire pendant qu'il prenait son bain. Mais la communauté commence à dire que c'est Esobe qui serait derrière le malheur. Il y a leader Amisi. Accuser quelqu'un, culpabiliser une personne juste parce qu'il est venu dénoncer un mal ou un fait. Alors moi je commence à penser que les gens, ça va pas dans la tête au fait. Je vous mets d'abord la vidéo d'Esobe, on se retrouve juste après. Okay. Mais petit na biso leader Amisi aza petit moko bisika nyon surtout aya kapene ya bato suka nango abebisaka na bato. So bomoni mikolo wana komo kangama na bino bokangami nazoloba ba artiste comédien ebele bayebi yango. C'est problématique. Soki mwana wana kangami na bino yeba ke suka na oli kambo ekobino. Biso to ya projet na biso ya les ambassadeurs na Rancia Kokiel, Vue de loin, nani fille de ouf, Mimika Bongo, Aïda, et puis na projet autouta ko beta Maribel Atoyaki. Mais petit wana bandi oya otala biso kara neti mutu moko boye ayambi bande kone ba uti Congo toza na to monike to zuye to kotisi na projet. Ça biso est-ce que ça projet wana? Asuk ça projet te abebana na batu nyonso. Surtout ngane mutu na komaka mutu ya kobongisela bango makambo nazoloba ba ambassadeur tout bayebi. On se comprend. C'est un petit naïe baraté. Obi même koye bana ou bien succès tongenge baluka ngo pende ngwana te. Ngenge obiso to sala to luka ngo na musala. Ngata mukolo moko te mutalika na télévision to yamba bactère nanga bactère na ba sala émission que toi na problème. Excusez-moi, na lobelaka likambo ngo to le kambala moko. Petit wana auto sala émission nangola na mamoindo ke mamoindo aza na souffrance mamoindo boye ba kozwa ba numéro na ye ya téléphone akopesa. Alors tango bato wana ba kobenga mutu azo souffrir bando benga epanai. Donc ça dit mutu voit mutu wana faut passer par ye azo kongola bala a créer cop akozwa balar après aliaka na mitu abato.
auto ça l'émission na ko bilali. Oui, soka osala na bango problème te, mais biso na liste boy makambo wana ezate. Pourquoi sali na mama Ida? Parce que mama Ida c'est aza mère oyo bakola côté moko. Ana facilité ya ukosa mama asa sa mama Ida erreur. Oyebi ngana bengi na téléphone. Nabi amisi. Ngana na vina. Problème nini oyo ko sala émission aboye après na ba commentaire bato ba koma koluba la di esobe boye biso tong to bana groupe na biso na bisengo na ba pasi yo ya ka kosala ni na kachwa o te président pardon mama Ida nde mutalobaki alinga beta bato apoto matolo na sala émission ndengo na po bato apoto ba sunga ingabi mais quand même yo nde mutu salisi erreur parce que yo eza idéologie na yo ozomona ata kobeta matolo to boyite mama Ida za wana za na ba fanatique aza mama Ida lelo yo so aza na besoin ba aider ba ko aider mais ko créer cabale comme ça boye penda obike ndako à $20 et puis ngana sui na pesa lio 2 mois nani ko sunga mutu eza yango wana ti siko na kao ya kutani nango bongo mage 10 na eta wana mama na place aza so lela makasi ke ba longoli na projet donc voyage ya souté est-ce que ya ka poto ou pas te wana za mama kuna biso mama Ida asali abomi mututa eza miss nde mutasali CRR parce que miss a créé COP yango nazo ça tango yozo sa yo na miss boaka bien osambisi mais yango wana tango mutu alakisi yo ke aza bien na yote siko yango moninga na eko expliquer batu ke ba comprendre que batu na yena no problème nini est-ce que ezaka ko luka gaz to ezaka ka po bata la émission na ye to balanda ye belé je ne sais pas po ya lobinanga basola kina mama Ida ça ba matolo na bango mais so eza matolo ngo ekomi pena na niveau wana eza salité makasi ko inisa mutu loko anga la di esobe ona na problème na batite batu na mama Ida sunga na yeto za na problème mama Ida benga combien de fois baninga na yenyo surtout na kati ya groupe babi mais mama Ida to so comprendre pourquoi ko ça les loko abu ozo comprendre mais batu nyo surtout bazala na pechuana il faut basala ngele po na comprendre que mutu mususu uzokanisa velanga menzoka azolingande apwanya. Alors là eza esobe aye kopé sa version des faits nae sur relation na ye na leader amisi to conflit o bakoza na ngoto problème o ezo lié bango aye ko exprimer mécontentement nae to ko expliquer ba fait version nae ya histoire tangu esobe ayaka kosa l'émission wana batu batiraka ba conclusion au batiré likama opc leka la vie a continué. Mais aujourd'hui si nous revenons parler de cette histoire, c'est pourquoi comme je l'ai dit tout à l'heure to fandi na biso na bino awa na réseaux sociaux vidéo moko ekoti na internet leader amisi na liyandi na mwasa liyandi basala émission ba expliquer que leader amisi a kwei. On nous montre leader amisi avec un problème sur son genou, li kolese sali rouge. Genou et sali rouge. Bazoloba et puis azotambola na beki. Leader amisi na munoko azoloba azokoka kote le matin azokoka kotambola te. Il explique que ça fait quelques jours, ça fait un bon moment, il a refusé de le dire mais il n'a pas de choix. Il était obligé de venir en parler parce que la situation ne fait que se détériorer. Ayoko partager na communauté naïe. Il a glissé sous la douche, abandé au chocolat, et quand il a glissé sous la douche, avant d'acquiner on a douleur, Wana, il s'est dit que ça sera passagère, mais après il a vu que ça n'allait pas, il est parti à l'hôpital, et à l'hôpital là-bas on a diagnostiqué qu'il y a vraiment ça ne va pas. Alors du coup, il va falloir qu'il y ait une intervention chirurgicale, c'est-à-dire opérer. Et son intervention chirurgicale n'est pas des moindres. Intervention chirurgicale, il faut pas ça la leader amisi ezak opérer pasoli makolomi bale, c'est-à-dire pasoli lokolo eza na problème, pasoli pe na lokolo mosusu o ezali na problème te, longoli bakati veine na likolo eza problème te, bazui veine wana bake ko tia yango na likolo eza problème pour permettre la circulation sanguine. Au fait, d'après les explications de leader amisi, likolo na wana mususu eza na problème, il y a circulation sanguine eza bloqué, makile zo leka te. Je vous laisse suivre la vidéo, on se retrouve après. Nana douleur banda mardi ti lelo non mais là na bakisi
lokolo esala te na olala te na olia pe te apeti eza te nayebi te mpo nini bakisi na omela nayebi te mosala na biso tosalaka totambolaka so lokolo esala te sentir te na olia nti okozwa ata nzete tubanga awa ata nde na otouche boye nazoyoka eloko te nyonso oyo so nayoka pasi misapi eningana eloko te okofina ata moto ata tonga batika na seringue rien awa nyonso tina se apart kaka awa awa na osentir nzoto ça ne va pas ça ne va pas ça ne va pas bolinga boyoka peut-être mpo nabombaki yango ezalaki semaine passée naglissaki na toilette kosukola nakiti likolo ya gauche bamai oyo ekoyaka wana esi eti nakiti na genou na droite ta nakiti na genou na telemi naokende nanga mpasi te douleur te na forcé na nga nakeki mosala nazongi nakendai mpe na match ya bacomédien tozalaki ensemble tokomi dimanche mpo nakita na mbetu naoki douleur na douleur euti wapi na ignoré na forcé nasali mamu nanga lundi nasali mamu nanga mardi na buni na démarrer voiture na komi ti na porte douleur eye makasi sikoyo ntango naoni ata frein kaka na parking na bima na porte na komi wana nayebi te première fois na vie nanga oyo nayoka bato bazoloba appelle ambulance nayebi te nasali malaise wana babengi ambulance eye wana ntango baye basali ba première intervention na bango po baboya mpe okita mutu so abimaki te parce que na résidence oyo to na bolingo makasi na umeli awa ouais naza na plus de 6 ans awa donc toyebani baboyi kobima baboya mpe okitisanga na voiture bon ambulance bango bakitisinga bameki olamusanga batuni problème nini nabi na oyeba pe te obelaka nini nabi non nabelaka te bana na ye mpe mboka oyo nakendani hôpital à part babilan de santé nde tosalaka kaka nabelaka pe te o tension etungisaka kote nini rien batali tension eza likolo o te tension nde esa likolo tokotika o te fo tokende na yo bazwi nga wana ntina hôpital ya Villeneuve Saint-Georges ouais tant tokomi na hôpital ya Villeneuve Saint-Georges dans le vide ka wana lokolo ezalaki mwa bien egonfle lisusu e na remarke likolo ezosala lisu te docteur wana kota azalaki ayeka mbala moko abando finanga abi ozo sentir nabi non sentir te no lianti okozwa ata nzete tubanga awa ata nde na otouche boye nazoyoka eloko te nyonso oyo so nayoka pasi misapi eningana eloko te okofina ata moto ata tonga batika na seringue rien awa nyonso tina se apart kaka awa na osentir nzoto nde baye koloba fo kota scanner nakoti bascanner baradio makambo nyonso natalaka boye médecin moko aye o monsieur signé mokanda oyo veine moko eza na nsima awa ebloke makila so totiki yango esala infection bakokata likolo nabi lokolo nabi te naokata su lokolo nabi jamais baye na baradio wana balobi yango so totiki mabe nalobi bopesanga 1 minute na sale awa nabondela amen nolianzi na douleur banda mardi ti lelo naomela na bakisi lokolo esala te na olala te na olia pe te apeti eza te nayebi te mpo nini bakisi na omela nayebi te mosala na biso tosalaka totambolaka so lokolo esala te ntango batiki nga na salle médecin wana mwasi ayebisi nga naza africaine na marocaine nayebi biso place toutaka Afrique totikeli yo sengi 1 minute totikeli yo 5 minutes 5 minutes bondela toya ofongola après 5 minutes na salo bakotisaki nga ntango batiki nga fale mpe nabondela nazala na nzembo mona yemba mingi sona na problème ezala ya papa Denis Ngonde yo zali nzambe
ya mawa ngana tatoli ngolu na yo bolingo na yo elekinga kolo yo linginga mingi namoni yango na bomoi nanga ngai nazalaki mitelengano yo lokotaki ngai nayembi kaka naokaka médecin bazongi tanka bakoti na bi kaka nom de Jésus marocain wana baza baarabe toyebi bango nyonso baza baarabe naokaka azongisi amen alobi amen alobi o médecin général alobi to garder yo comme ça totala t'as pris des jours to landela mais faut pas plus d'antibiotiques et ko fongola aussi ça wana ba garder kinga na bimi kaka ozala na mboka oyo ebi ticket oyo kombo na yango oyo na bimi kaka na tongo nde ba yotika nga batiki nga do ba garder kinga po ba sala nga opération mais nzambe oyo lola bolamu oto salaka ebundela biso na okina médecin moko azoloba lobi aza jeune ba osala ba symptômes tikalaka akoboite akosala boye non amela nan bakisi a continuer bakisi mais en attendant to landela ba yo tika nga na tongo et na 13h30 ba médecin ya jour ba leki so que sala kinga na ba Afrique elingi za mabe chance ka esali awa assurance ezali ezate o peut-être beau ça la leader a mis si cotisation cagnotte awa ezalaka te donc nzamba bundelanga ba collègue nanga pe nyonso ba comédie buchanga na mabondeli donc ça fait très mal Rolianti bo bondela ponanga buchanga na ba prière na ebike nzambe ya lola a bundelanga. Voilà, vous avez suivi la version de leader Amissi concernant sa situation, concernant sa blessure ou encore le problème qu'il a sur sa jambe. Vous avez suivi son explication. Maintenant, pendant que ba osololana liandi, ce qui lianza na ba peu communauté so raso liandi. Pendant que bazo solola. Moi si la liandi a posé quand même question moko réfléchi parce que ba pota oyo batu bazaka nango des fois na nzoto mo na pota mo est compliqué et kaukite nini tout ça là ce qui mutaza na diabète pour diabète batu ebele ba confondre enfin batu ebele ba kanisaka que pour être diabétique forcément il faut za muta munene or eza ba diabétique plutôt ba diabète musu ezaka lié à la famille. Il y a des gens qui sont diabétiques qui n'ont rien à voir avec leur poids, ils sont pas en surpoids mais ils ont na maquillé, ils ont na famille, ils ont donc génétique, voilà, génétique, je pense qu'on dit ça. Donc c'est comme ça chez eux au fait. Bazana makila wana ya ba diabétique, ce qui fait que l'aime sous ce ko beta au très tôt, ça mona 20 ans, a diabétique azomi beta ba tonga insuline. Ozomona. Alors moi si Elianza a posé quand même question moko très réfléchi. Atunya lobi est-ce que okoko la diabétique t'es par hasard peut-être cause à diabète t'es comme elle avait posé la question en français, lui maman il dit oh non maman bah français et on en comprend des textes etc. Il y a un ça les traductions a posé question à lobby bon comprendre le point dit nazo ko insister sur likamba question ana à lobby ne maman zo tourna soki ozana ba antécédent ya antécédent clinique ténétigeant ya ba diabète etc. Bon, yo ka réponse ya yemoko leader Amissi concernant son état de santé. Leader Amissi affirme ne pas avoir d'antécédent médical sur quoi que ce soit. Retenez ce que je suis en train de dire. Leader Amissi affirme ne pas avoir d'antécédent médical sur quoi que ce soit. Suivez. Moi, je voulais savoir en fait, est-ce que comment dire, tu es diabétique, est-ce que tu as des problèmes de la diabète? Maman na français na ba douleur na yoka oyo na yoki le côté na français. Est-ce que leader Amissi a un problème ya maladie ba bengi diabète, maladie ya sucre to pe azana maladie ko quelconque na nzoto zana na zula papa. Maman ozala na poto mundela bomba raté. Hein? Bon sona na diabète. Pourquoi pas uzu la traitement? Mon bout allemand zela biso to si salai ko bobenga bandeko bobenga biso na appel. Maman, ba ordonnance ni na bima hôpital yango yo. Tu vois? Ni yango yo ba ordonnance
na tu vas scanner signé hôpital Villeneuve Saint-Georges yango étiquette nazana ni antécédent rapport médical maramnion chez ça ni antécédent banana ya poto premier fois na côté hôpital na écoute na déclarer l'air moko so na ya munene em so na bisa médecin traitant na munene wana bisa ngaka kaka diminuer ko lia ngabi ngana ko tika fufute elo kaka to sekana ya mwa ni antécédent le monte. Alors, vous avez suivi sa réponse. Leader Amissi est en train d'affirmer qu'il n'a pas d'antécédent. Peut-être que réponse est en rapport avec la question liée au diabète. Ok? Leader Amissi affirme qu'il y a un antécédent. Donc, hello au mon côté. Quand il précise, il dit ni antécédent, hello au mon côté. Ça veut dire que ni antécédent à la diabète, ni n'a quoi que ce soit d'autre. Donc, à un antécédent, il occasionné sérieux problème oyo azanango. Et leader Amissi, durant tout son partage, son échange sur sa situation, banda bandi koloba tina esika oyo tokomi na suka na ndenga telemi kwa zonga akene ko se reposer. Leader Amissi n'a jamais mentionné un quelconque souci de santé en rapport avec ses jambes qui pourrait engendrer ou encore qui pourrait occasionner ou qui pourrait permettre à ce que la situation est s'aggraver si likambuya veine et katana. Mouto a glissé na salle de bain. Si et kati veine. Alors, toko remonter dans le temps. Vidéo moko leader Amissi a ça dans le passé. Na micro ya Vincent Chiluizi. Parce que nous sommes batu bazoa ko accuser sobe. Batu balobi que oyo leader Amissi sobe les ambasu. Ezambasu pe ya nini ya venin. Eza lié na maloba oh la di soba loba kapota la culpabilité bakola de sa mutu. Comme quoi la di sobe n'avait pas le droit de venir s'exprimer, n'avait pas le droit de parler. Kelika wana forcément koko za la kambasu. Donc leader Amissi azazo bateti nenga yo le bango ouvertement c'est ce que moni ndo kibele là. Pourtant excusez comme je le disais, na vidéo ya Vincent, leader Amissi a expliqué son état de santé. Et loko oya lobaka l'émission à Vincent et koko ozala justifier na état de santé na actuel. Et ça là n'a pas si Nazala, je pense, n'a pas 11 ans. Ouais, n'a pas 11 ans. Tout ça, là, accident moko grave na maman. Donc, ceux qui ont remarqué, n'a tambolara, au moins, a pena l'air moko, nazo boite mouke. Donc, mauvais souvenir, n'a où ils allaient rassonner, n'a la to maman, et ça, là, n'a pas si. Ça la grave accident où ils allaient peiner à l'IWA. Donc, dans ça, na campus, au moins, 2 ans de traction, on a évité ce 8 traction, au Kangao, ma kolo, ou lali. Na là, 2 ans. Après, côté salut dans le Congo. Donc, mauvais souvenir, il y a vie nanga kayangwana. On a un âge à 11 ans. On a ébamo. Et puis, douleur, oh, na banda yoka. Donc, tilelo, na linga okanisa mote. Donc, c'est ça. Dans le mutu. Gloire à Dieu, malgré na koli nango, bachangai mon campus hein, à l'époque, bachangai na évité ceux qui bango ando bali bende, hein, ils avaient penali bende te, bachanga na kola kanango, mais ils allaient de temps en temps ernioso, toujours à l'hôpital, bachanjarango. Donc na niveau, qu'on a à droite, donc ils ont vraiment une cicatrice moi même. Bawande ko changer ngo et puis yake koma na série moko lisusu tant na komo lukambongo ngamona lukambongo yaka obota lisusu timer parce que loko na bachaka izalai pena ya ngote yaka obota mais ba ibisanga kaka ilo moko iloko yo esimba ga na mboka libanda yango mona kana sala ke fort nyoso akendeka mikili na ki Afrique du Sud. Kuna peta on a commis tellement na zaïpe mutasika esenga pe fo banufuta la possibilité pena izala penate mais na niveau na biso to na oncle na biso pena sunga ki biso pa zalaki abano tcha biso maboko asutena ki ngape tina suka et loko na pe ba meka osala ngo na Afrique du Sud
mais simbe na pena kate simbe pena kate gloire à Dieu tant na continuer mikili kuna pena tant na koti kaka première des choses bilan de santé tant ba moni place wana ba sali to koti ba scanner ba sali ba nini déjà ba lui non so continuer ki ba ko kata o likolo donc na soit qui siko ba traitement approprié place wana ba sala ki ba ko sala les caisses na ba opération o eza ti lelo pe na kenda na ba visite donc ya mwana donc iloko esalema banana 11 ans mais ti lelo na zonga na hôpital donc bref so to comprendre le logo motiva leader à misa qui est des poteaux ezalaki ya mwana ezalaki na Tour Eiffel ezalaki na non boule ya Belgique Antonium non même pas ezali ni famille nanga mais na yoka ke longo ba métier ba lobaka iloko oyo à la longue bako kate likolo à la longue bako kataye likolo mais na niveau ya poto ba traiter très bien parce que loko ni tikala kanga tina lukaka mbongo objectif na ngezalaka na kende prévaner tant que na komi basali yango très bien malgré à chaque fois na kenda kaka mais na niveau na biso ya poto batebeli basala kerrer disons ba assurance médicale mais assurance médicale na biso eza ozo futate to benga ba semi au futate mais arriva kana ba kisi mususu na maka mususu au futa ouais eza remboursé te to benga ngo remboursé te siko na ba kana ngane komaki na kota ki lisusu na ba association où eza ba handicap na cadre toujours na zala bien suivi na kota ki yango ba soutenir ngapi ba mekio landela donc jusque là pour ozo soutien moko boy o le kali lisusu na ba intervention o ba sala nga ezala ka fo o le ka toujours par association wana siko na makambo ngo pe les changer tout comme l'air mo ekomaki na niveau mo ekomaki ndeti tout mo ba sala nga isenga il faut to somba eloko wana bachaka donc isenga il faut somba na somba na ngape to ali na Europe to luka mbongo et puis mambo santé ata un handicap ata un problème nini tant que monde la déclaré handicapé té donc c'est-à-dire aux bien très bien déclarant ngate très bien tu vois mais il va kaka toujours surtout ceux qui ndemo sala ndemo zo kotsa mbongo donc au futa vraiment ouais mais maman zo na choc hein. Non, maman est tikala na colonne, mais malgré la gravité, mais moi, problème, n'a pas invité au pays, maman, et déranger à été, n'a pas invité pour mon maman, ata au tchai caméra et déranger été, pour mon condition na ye, na ndenga zaleli, azara na jili kuna, ouais, na jili. Donc là, zamba sala moi grâce mouké, na zana bandal, et pas nanga, maman za jili, ok, azana jili. En tout cas, pour le moment, le coup là. Alors la famille, j'espère que vous avez suivi. Si koto banda analyse na biso. Ngai naza na okabula mawa, naza wana te pour na redouter sur ce qu'il vit, ce qu'il traverse. Non. Mais na lingi tende bato ba continuer quoi accuser, il a dit esobe to quelqu'un d'autre même soki bato ba ebi version ou ya histoire te. OK? Parce que nous avons des commentaires mais bato belé bazo beta lisolo ya partie o ya histoire te. Banoko ya leader amisi bako bima bandoki na likambo yo, batata mwasine bako mabandoki na likambo yo, ba membre ya famille bako mabandoki na likambo yo, batu bako lukana mbasu o peut-être eza relié na ye moko ba émission na ya salaka to barando na ye to même ekoko zape mbasu te au fait. Donc ba raison cause à la multiple. Mais parti o ya histoire o eza caché bat bazo soulever te o nde yango nga na eko bimisa awa. Na maloba ya leader amisi à l'âge de 11 ans. A salaka accident na lokolo. Azwa ki problème la jambe droite na ye. Il a fait 2 ans ya olala na hôpital. Mukongo ezwa ba pota. Bolanda na tcheno séquence wana très bien. Basala accident na maman na ye, sa mère biologique. Maman na yatika na moi souci na colonne vertébrale mais yenda zoka choc makasi. A suggéré même Vincent à ça la interview na maman na ye que c'était possible. Mais dans son état lobby, le colonel zoka problème au point où batiaka elo comment ba benga libende, za rapena libende te batiaka libende pour na ko permettre ye akoka otambola. Ezaka na jambe droite na ye yango ba tomona na lokolo na ye ezaka na mwa défaut e boataka
alobi eloko wana bachangeaka yango de temps en temps bayebisaka ye kutu na clinique universitaire que yo na ka boye yo foka libanda mboka yo foka poto yango aluta akende poto mpe akenda leader amisi na interview na ye azoloba atikali kokota hôpital te apart kosalaka bachecking général ye kutu soka ye munene aseka yango na docteur na ye etc. Mais leader amisi ne dit pas il allait faire le check-up. Pourquoi? Yo kanga checking général, check-up général. Il allait faire le check-up. Pourquoi? Dans son interview avec Vincent, il dit que tant akomaka na poto ba trouva kay ba kamwaka ba molaki ke kana ezaki très grave. Ba senga ekuta somba soki di batia na lokolo asala nyonso asomba parce que eza santé na ye ba osala mbongo yango wana. Témoignage na yango wana. Donc l'idée a mis sur bête l'absolu solo tant a eu incident comme si rendez-vous médical ezaka rendez-vous de routine. Or c'était pour une situation très grave à clinique universitaire mtasali 2 ans na problème na lokolo a télémarate na clinique universitaire ba tomwa liko bateli bende o ba changer de temps en temps na poto liso ake ba changer. Le hasard a problème na lokolo. Et ce qui botali likolo ya leader a mis si o ezana problème c'est sa jambe droite. Position avant Nelly et sa jambe droite. Na lokolo ngo ndenge zuma et sali moi déformation na eza likolo wana o ezara na problème. Ce qui veut dire que lokolo o ezara déjà na libende na kati. Tango a glissé. C'est ce qui a favorisé la douleur qu'il a, le problème qu'il a. Parce que le colon est un antécédent médical. Mais quand on lui pose la question sur le diabète, dit oui, il a un diabète. Mais quand même, il a un antécédent médical, il a bêté la capino du solo, le colon a un problème moko boye. Le colon a un problème moko boye. Et problème wana, il a un sûr qu'il y a un autre qui sali kena kwe. Yozo beta li solo anate, yozo bimsaka comme si la situation t'a surpris. Oh ven wana e katani, yango makile zo circulete. Ven e katani makile zo circulete dans l'hôpital batiki otambo na beki libanda. Bon, au fait, ven o est bloqué circulation sanguine botiki otambo la te. Bah comme mi tout est-ce que ven e katani ndeni. Mais ce qui ven e katani, ça peut être normal, cette jambe là a un appareil. Et ça n'a libéné moi batchaka na kati. Peut-être que c'est le libéné qui s'est déplacé, mais peut-être Kati et Ven. Et si c'est le cas, c'est grave. Et c'est le quoi pétété. Et c'est le cambo solo. Donc il faut un suivi médical approfondi. Aza mutotambo la ku libana na nzelate. Ya za na problème là ya santé na ya banda kala bino bo communauté bo libolete sango sobe. Mutoza na antécédent médical na ya banda kala bo libolete sango sobe. Video eza wana maloba na ye moko. E mundela eba antécédent na ye wana. Logiquement, il faut mettre la biso li solo. Tant il y a besoin soka à l'hôpital, mundela lobby faut intervention chirurgicale, basa la boue. Mais normalement, mundela tant à moni a commis. Le colo ezaka déjà na problème et eu problème on il faut expliquer biso que te mundela ko tant à moni que ça le colo na ya problème ya banda kala on a bêté la kabino à âge à 11 ans na mundela moni que eza un rapport na yango parce que c'est sa jambe droite qui a un problème. Bon la position le colo et puis c'est le jambe eza na moi malformation. Yango batu musuba okanisa kwa kosa théâtre. Parce que beaucoup de drama sur la chose. Et même les gens se demandent aye ko sala nango nini na place publique. Parce que soki azan a besoin de contribution à batute, a besoin de prière à batu. Ya ebinze l'église te. Na entourage na e akobenga ba camarade nete ba collègue na confiance parce les prières. Prière à mutu nyonso yo e bien intention ni ne ozana sima. Il fait mo kilimo bimbe yeba. Soki eza combat, soki famille na yo mo nde etindelio e botu okwedo ko so ka ba noko to batata mo sa bandoki wana ke mission na bango s'accomplir. Yo mo fongoli nzela ya koyaka Kishasa air nyonso, koyaka Kishasa air nyonso, o fongoli miso bandoki tu ba famille na biso za na makambo ebele. To ba africain to se voiler la face te. To sa internet to vendre na lola. To vendre na mokili oyo to yebi ba réalité africaine ndenge ezala. O fongoli nzela koyaka Kishasa. Okute na problème aboy. Donc oyo ko laksandoki e satana tala ngayo na yo ko tiko lokola nga envenimé sous situation. Netika problème c'est compliqué li sous kolega ta bo ya ko toucher souvent no tikali koka ya makomi bo mami balé o vandi na kiti o kangami na fauteuil roulante. Moi hôtel les maisons souté. Yo mto a besoin de contribution te. On a besoin bon hôtel. Ou un hôpital ya mundele na poto prise en charge des agents général. Oza de la fondation Widal et soutenir kao d'après Oyo lobby.
Est-ce qu'il fallait qu'il y ait des réseaux sociaux? Yo moko eba antécédent médical ba tourne antécédent médical o linga olobate oza diabète moi na pareil na lokolo no ou bien aussi ba longola lokolo wana on sait l'émission na fait sa vidéo ya wana moko zo ko expliquer un moment donné botika ko matsa batu bon matsa batu tension botia batu ba inquiétude boza na communauté o batu balinga bino batu ba apprécier bino batu ba soutenir bino ça c'est de la manipulation. Je comprends parfaitement que peut-être aux banga, aux paniquer, aux mituna, oh l'aime ce qu'on a beau, l'aime ce qu'on a beau. Mais on ça que yo mo bosani état de santé na yo, au bosani antécédent médical na yo, au bosani situation na yo, qu'on venir couvrir ma porte na ténèbres pourquoi? Allez ba maman o bazo amakambo premier degré, ba tantino bazo amakambo premier degré, ba fano bataka bino bazo amakambo so premier degré. E ho mote me komi likolo na linga ka leader amisi, nzambe na ngai kota bitumba tana ba commentaire. Nzambe kota bitumba leader amisi, nzambe kota bitumba leader amisi. Après c'est pour que ba doya ba comédien penza, bolingani te, tala ndenge bo sali muninga, ba sali muninga te. Muninga a expliqué vérité état de santé na. Un point c'est tout. Ba sali le roté. Quel Mouninga? Qu'est-ce qu'on l'a fait? Allez, bon, comment qu'on culpabiliser la DSOB? Et combien qu'on a la DSOB moutasali yango? Et soba on la leader à Miss, bon, pour Orzoane Tini n'est pas leader à Miss. Tout le banana on peut la vérité à un moment donné. Bah, tout le monde a succès qu'on est leader à Miss. Leader à Miss, dans un secteur, on a la DSOB, bah, ça a les mêmes choses, la DSOB, quand on loukata, a mis un avis à leader à Miss. Or, ça, n'a on or, kenango wapi. À un moment donné, botika peko, boutala rappel ba contexte. Et ça na bateau yo bango bazana ba raison valable à connuire ba vie à bateau. Bon normaliser ba acte ba poser na public. Mais la dit sobe kaka parce que qui koloba pas loba pe ma bête, muto na droit ko réclamer respecter. Muto na droit ko dénoncer le malté. Et comme il maloba o ya loba ka ba maloba ya ma bekutu e bima ya pire que ça. Ba maloba ya mabebi makutu ya pire que ça bo tolera batuana bo normaliser makamna bo vivre na bangwa bo comme mona bango normal mais batu ba souhaiter ba la mort na batu ba célébrer ba liwa ya batu mutu akufa mais mutu célébrer liwa ya mutu abini pe ba vani ne bazo sekane c'est dire communauté o est normalisant mais bo libo ça ka netike oh la de soba lobaka na nani na leader amisi eza pire que o batuana boni boeko. Oh, la désoba le beza pire que au bateau na basala batou soir. Un moment donné arrêté. Un moment donné arrêté, je peux comprendre que vous en avez position d'abino. Je peux comprendre que vous en avez penchant d'abino. Je peux comprendre tout ça, mais de là à venir culpabiliser quelqu'un qui n'a rien fait, en tout cas c'est méchant. C'est méchant, c'est méchant. Et puis et sobe zobat. Ayebi ke bo kanisa kezaye masali quand même pour bo kanisa kezaye quand même à un moment donné ça ne va pas ou quoi? Ça ne va pas ou quoi? Leader a mis ya za mwana mukiete a mukolo. Ayebi pona nini na discours na eta ngoye ko présenter état de santé na a caché vérité sur maladie na il sait pourquoi. Il a fait exprès. Soit tes accords par l'art. Ayebi quand on a besoin bon monter en hôpital, bah lingi quand même que bah tu vas dépanner, bah passer quelque chose. Peut-être que l'ikambo commis a glissé, azan a un dérangement. Mais ayebi que ça n'a aussi grave que ça t'es. Alors il s'est dit que a des opportunités pour nanga na bimisa ba tout l'art. Parce que moi je comprends pas muto on a besoin bon monter biso sotobe la rat. So banana so na esi no banana côté internet. Combien de fois na côté hôpital boye baté hein? Boye baté ngai ka nde tozamno na internet awa na sala crise moko na ndaku ba memanga na hôpital ya omema na komi ba okotanga na hôpital na fauteuil roulante na koto hôpital nazo kokoloba te na kokate na réfléchir te nazo muto ezobetanga neti na kufa na kokate na kokate batalinga bazongo lango nde nazali na mai ebele te soki pe mai okokate na nzoto so na mutu soki nini batianga que des perfusions parce que basalanga ba examen tout bakutanga nelo côté ba perfusanga kaka ezanga na période situation mo eleka na internet boy à l'époque tozaka na période ya matanga mo boy l'internet apé à l'époque nga nazaka na hôpital na mona na raté na matanga na parce que na kota ko hôpital mais c'était sérieux. Maladie est mon anaté le roté. N'est pas que à l'époque, Era Ramsès Azala na Kinshasa, aya otalanga na hôpital.
À l'époque, nani Rodrigue Mawete, le grand Sachem, manager à Gez Mawete. Vieux n'a pas payé un écoute en passant. Aya au talanga l'hôpital. J'étais mais dans un état. Examen sur la salle et l'eau exaté. On a un maille au cocaté. C'est-à-dire, bah, salanga, bah, perfusion. J'étais dans un état. Nous avons besoin de bon côté. Nous avons besoin de état de santé dans l'hôpital. Nous avons un hôpital, dans un traitement, dans bande liti, souka, dans un hôpital, dans zonga. Bateau, bah, qui à l'époque, dans un contrat dans Madjabou Gospel. Quand nous avons la fondation Widal, nous avons sur la senga, bah, pesa. Nous avons déjà dans une prise en charge médicale, il y a mobile, au grand complet. Nous avons besoin de tout à il y a un bon à qui citer ceux qui, en tant que tel, j'avais pas forcément besoin d'argent parce que tout était pris en charge. Mais quand même, Madjabou Gospel est tenu dans enveloppe à traitement. C'est-à-dire, na gérant okaka ngai na batu na ngai entourage na nga batu cercle na nga partenaire na nga Madjabou Gospel a tini na nga bon traitement à l'époque. Pour nous on a besoin de histoire na nga te batu ba état de santé na nga te tranquille na un hôpital na landi traitement na nga au calme tina suka traitement et sili na bimi hôpital na zonga na zala pe convalescente ti convalescence na nga sili je pense qu'on a ça là 3 semaines ou 1 mois bon tourner raté. Et puis, pour se reposer, j'ai repris mes activités. Et puis, en bas, mon retien, on a belle na kepo hôpital, hospitalisation. Attends plus d'une fois quand tu es en internet. Na belle moussous na kendo hospitalisation, mais je suis le traitement à partir de chez moi à la maison. Donc, na zui ton la zone, etc., etc. Quand tu es en internet, bah malade dit oh que na quoi tu appelles internet, t'as lobby regardez ici, je suis malade. Non, tout comme là, tout le monde, il y a ceux qui à peine 1 mois, ceux qui, enfin, ça va faire quoi, 2 mois déjà. À peine 2 mois, on a autour le balabino. Eh, nazana wale. Pour certains, na kosi, pour certains, j'ai livré, etc., etc. Mais moi, je m'en fous de la vie de qui que ce soit, au fait. Quand je vous ai dit que nazana wale, naza penzana wale. Ok? Mais qui pouvait savoir son aloben angati? Qui pouvait savoir son aloben angati? Parce que j'ai fait beaucoup de jours, n'abandon ça signe de vité. Après, j'ai apparu, n'a tourné mission, etc., etc. C'est-à-dire, il y a des moments où tu as des vraies situations dans ta vie. Tu te dis que cette situation, elle est vraie. Cette situation, elle est réelle. Cette situation, je la vis vraiment. Donc, du coup, j'ai pas besoin des interférences spirituelles. Dans on a besoin, bah, quand il y a bongo, yo on internet, tu as besoin bon, on a besoin ça va tout. So ba ba sele ba contribution. Ba tu nyoso ba otanga tanga na ba boss wana ba mbongo belebele wana. Ba za bato ba ko sunga oui, mais oyebi mutema ya mutu nyoso tout. So mutu mususu déjà bazon ningise kuna bazo ba toza besoin pesa sacrifice na mutu te. Yo siko yo ya ale, ba pesa mbongo mabe. Okoyeba ndenge ni. Mbongo mabe ko utaka na ba boss auto dédicace te, et ko utape na fan mo na linga ko mingi atindelo argent truqué. Okoyeba ndeni. Alors, à un moment donné, il faudrait réfléchir sur ce que vous faites. Tu n'as pas besoin d'argent, tu n'as besoin de rien. Vis dans la discrétion. Même liyandiwana, okoka koyambaye à mon état de santé na yo, bolandeli bozui ba image bo bombi. Bozeli intervention chirurgicale et les cas. Maman Blanche Akoufa Balobi, elle est décédée suite à une opération de rien du tout. Oh, Azaki sous anesthésie, atira l'eau la mukate. Obi réalité salle d'opt. Mutulogo ayo au sala 2 ans. Na hôpital, na mbetu ti mukongo boti ba pota. Oza mutu yo koyo beta li solo intervention chirurgicale ya musisa facilement bon internet. Bino bo ba to ba blague. Ou so to créer no ka kopa la. To loko ta hôpital, tant ozara na 11 ans, obi traumatisme wana, yango zaki na besoin batu musu ba simbelo pe stress. Moi bi motema batute. Si tu as une famille na secret na âge à 11 ans, tu as eu sali 2 ans en hôpital. Au côté na 11 ans, bimi na 13 ans. Si ko oya muke mobimbe yebi. Au ko beta 20 ans kunat. Pour niveau ça na hôtel mondi matin. Yana batu mususu akota ko hôpital pour la maladie muki a se retrouver sali ba mbula na lit de l'hôpital hein. C'est pas tout qu'il faut exposer. Si ko tala yo ko exposer problème na yo obombi ba vérité na mususu ale mutu mususu na banda ofingama mutu mususu aza lapidé. Non, il faut savoir dire la vérité, il faut être honnête. Ate bande konanga ngai ndenge na zaboye situation na ngeza boye. Dis-le aux gens pour que batu ba yeba.
Et ça l'a été que on a quoi accusé, l'a dit et sobé à tort. Non, c'est méchant, tu as très mal fait. On a d'accord, on a condamné Liandina, moi aussi n'était pour la simple et bonne raison que peut-être que bon, l'émission n'est pas Vincentin, so batala on va poser question, Anna. Mais tout le monde, même quand les gens sont comme en train de réagir, au moins que bah une information, Anna. Pourquoi faire ça? C'est-à-dire, yo moko raison et état de santé na yo oyebi yango consciemment, tu connais, tu sais. Ce qui libenda ne se déplacer ne ke kata veine. Ce qui libenda n'ande susciter bilo songolo pakala. Tolinga to comprendre ce que zaki que aux accidents on à droite et incident où tu comme à gauche. Mais au seul accident à droite, le colo est en libende droite. Et si au quoi est choc droite. Parce que zalako n'habite so peut aussi vous remarquer. So qui obika kana yo kamusapina nga suka pasi. Ka esika oyo kapasi no bando tutana. Ka esika lobi ozo ka bien tende siko bando tutana. Ka esika ozo ko se plaindre des douleurs, nde siko bando tutana. Certainement que yango pourquoi finalement on peut s'abatourer, on peut se sober raison. Et so ba le ba que za mutute o vanda na batute asumba na nganda. Yo esika no soleka ko sala ka problème. Oza un homme très problématique et Sobé l'a dit. Ça, c'est être problématique. Effectivement, c'est être problématique. Parce que moi, je ne peux pas comprendre quelqu'un, tu n'as pas de problème de santé, d'antécédent médical, comme tu le prétends, mais tu as tout un dossier médical. Tu fais passer tes rendez-vous dans l'hôpital comme si c'était des trucs de rien du tout, comme si c'était rien de grave, comme si c'était rien de nini, etc., etc. Pourtant, c'est des histoires réelles. Ce qui situation sont aussi grave. Mais yo ko sa communauté, aux différentes na grâce mbizi o aboma maman nae. O différentes na grâce mbizi o aboma maman nae. O cause na ba document médical. Ba document ozo brandir ozo laksa wana. Est-ce que ba komi ba détail wana nyonso ya makambo ozo loba. Soit il y a quelque part où tu as menti, soit au cause une émission à Vincent, soit au cause une émission au sel na ba Liandi. Liandi bo landela ye. Bo landele de très près. Allo banabino vérité. Bon kende na hôpital parce que ça va de votre image et de votre crédibilité. Quelqu'un peut pas se lever un matin et venir vous faire entrer dans une histoire qui va ternir votre image. Peut-être à émission amno bosalaka, bat bazo bino moins crédible, bat baloba ate, bango ba kana ba information solo na source. Et cause à la quoi oui. Azui choc oui. Azui dérangement oui, mais la situation n'est pas aussi grave que ça. Si les accords boyokani ke bossa bongo comme ça son pourcentage de bimi bino bozui yé pas zui. Ah, je comprends parfaitement. Mais si c'est pas le cas, il faut boya hollandais lango. Ezaki mutumongo dernièrement a habité c'était qui? Ayaki une information, il y a moi si a ex a vu de loin. Nanyo. Oh. Moi ça ex a vu de loin au nan. Aya une information fiwana comme quoi aboti etc. Yé moko fi yango abengiye andi ko ebisae. Oh naboti naza na hôpital na hôpital kutu eza boye etc. Yé moko muta bengiye apesa information. Nzoka eza information lokuta. Nzoka eza information ya lokuta. A créer kaka matière pour ça la visibilité. Comme ça, vidéo, ayoka zouae. Parce que, il faudrait dire que, il n'y a pas longtemps, il paraîtrait, présenter la film, moi, ça vu de loin. Du coup, Justine Matalinga sont en actualité. Parce que, Azaki parfait inconnu, so ka yeba pour la vue de loin. Ils ont capé ça qui information, lokuta. Aux monde. Internet, ils ont un belé. Et ça qui est au côté, quoi kana ba mensonge boy ozo le mambo grave hein mi sepe makolezo bougete le kolezo salate bazo simba yo keba le kolonange zo salate ozo ka douleur mais le kolezo salate et comme nini etc. Tozo compatir. Moi en tout cas franchement si ton pied a un problème, tu vis vraiment cette douleur, s'il y a vraiment cette situation, moi je compatis avec toi. OK, je compatis avec toi, mais dis la vérité aux gens sur ton état de santé, tes antécédents médicaux, ceux qui médicaux. En tout cas, il faut dire les choses telles qu'elles sont.
faudrait pas au cacher blanc ou cacher blanc sous to ozo lo bango na ba ndenge moko boye ozo voilà pour des raisons oyo moko yebi non c'est pas comme ça qu'on fait, c'est pas comme ça qu'on fait, surtout dans le moment où ba cachotterie na yo wana ezo sala ke bazo accuser mutumsu bazo pointer mutumsu du doigt, c'est très méchant et oyebi yango au vandinien non. Faudrait pas que maladie na yo eza la raison et humiliation batumsu même nzamba oza d'accord na yo te et yeba ke mo fongoli porte ba combat ya ba démon wepi million no ba comédien de bozara de toute façon to ki mamba ngwa ni kande to vendre la vérité pe ebima na malema bozo monde ezo définir qualité à oyo oza makambo yo ko avancer te. La famille, donnez-moi vos avis dans l'espace commentaire. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve très prochainement pour un prochain numéro. Bisous. Oh,